Bon, Félix Tshisekedi, ngana ni naloba na yo, hein. Papa ya yo, bientôt alingi asala 2 ans. Mais tala simazonga mutu, bientôt 2 ans, papa na yo ko banda kufi. Hein? Omoni yo yaka Europe. Oyebi bien makambo lekaka na Europe. Oyebi Marie Le Pen. Papa na ye. Ti bako kufa bako tikala kozwa kibokonzi wana ti. Donc ndenge moko na papa na yo. Tshisekedi atiki yo. Okotikala kozwa kibokonzi wana te. Botika failwa leka na ye, botika failwa leka na ye. Hein? Ata 2 ans ya pamba, ata 2 ans. Muto banda kolia ata 2 fois. Hein? Alonga ne fiske nzala kaka ya pamba. Mais Félix, ce qui Félix Tshisekedi yo, hein? Oza mutu te, hein? Certificat kutozwa na yo angote. Bongo diplôme na ndimite ko zanango. Hein? Tika bato en paix. Hein? Olingo tia désordre poani. Hein? Ozo tia désordre na Congo. Ozo tia désordre na Congo. Hein? Kanambe fala kene na ye. Mais yone boto ko intoxiqué ye. Imbécile. Oh, olingo so batu banani. Hein? Oh. Tika Congo evanda, tika Congo evanda. Siko lingo teka mboka na yo epa ya Kabila. Hein? Papa na yo kuta tika likozwa kibokonzi yango tene yo mto kozwango. Hein? Oza on dirait so swansele. Yebisa Kabila, soka za mutu penza lingi yo, azo ebemba papa na yo ekita na Congo. Yebisa Kabila yo ye lokola komi bras droit na yo. Akitile le fils ke ebemba papa na bino na Congo, balela ye na honneur. Lelo ka kozo yeba ke Kabila za papa na yo, lelo, hein? Oza mayele te. Ata soswa bota ki yo, pombo bokola yo, fongola misu, bazo kosa yo. Oza penza konar yo. Oza penza konar.